tozali kimpese mbote na balandi nyoso oyo balingaka kolanda magazine ya information na lingala magazine Quelle Boule pe na mokona lelo ezali présenté na wabino ndeko Joli Toko maestro mwana yangana pe na sima ya caméra tozali na Guilin pe na Michel. Tokomi siko na tango wapi oyo bino nyonso na biso tolandaka magazine ya Quelle Boule. Lelo tokolobela nanu makambo ya kimpese na yanga dia songa na avenue Wumba soki mbula enoki érosion moko ya monene esalemaka ezonga kakaka mikolo na mikolo pe député moko akendaka kobwaka mabanga ti lelo esika yango etikala kaka kovo. Commentaire epai ya Noeli. Magazine toujours pene ya kopesa bino basango ezoma kibiso na yanga dia songa awa na avenue Wumba bango baza na problème na likambo etali nzela bandeko mbula o ebeti lelo esali érosion moko ya kosakana te kuna na yanga dia songa me bango balobi basenga lisungi epa ba député na biso kasi depuis babwakela bango mabanga bakipaka na bango lisusu te nzela na bango ekomi na eta moko ya kosakana te boye vraiment eza kitoko ata mukie te bino pe ba député na biso bo sale la biso musala auto voter la bino poso ki tango luka susu bo voter bino toko voter bino na mitema ya kokita ndenga bozomona na bilili nzela oyo eza ya kobeba makasi na yango moko ya baye bafanda kuna azanga ki maloba te ya koloba liboso ya mikro ya Quelle Boule. Difficulté ya zinzila sino ete kutusala kibeni mpasi ka dizitera size tibuka kukamukati kwa sibalabala. Donc tukondolo ndezi membres zozenavu za kutukubikila neti zibalabala kadi siti saka bukuka. Donc izeiko bao kaka bafitilenda kutubakila solution muzibalabala za zitibukuka kadi tunezi mbuta mpu wa quartier ai. Tulenda sala trouver bambuta bazaya vo bwenki ya solution tulenda baka. Wana boti ko landa ndenge ndeko na biso auti ko loba yango to ko senga na ba député na biso bo sale la biso nzela poete bango bazala na kimia. Magazine Quelle Boule toujours en avant. Kaka na kimpese na Cellule Mbuka 3 population azali kolela kozanga mai pe ba jeune bazali ko déclarer kozanga esika oyo bakoki ko betela motopi. Commentaire epai ya Dorsia. Magazine awa toujours pointe idéologie to kangi masolo ezoma kibiso awa na Mbuka 3 bisiko pi population ya kuna baza na difficulté ya mai en tout cas bango kuna lose la mort ndenge bamso balobaka lose la vie bo comprendre kuna mai exactement ya malunga ezate ya komela kaka mai o bazo sokolela bilamba yango pe kaka bazo mela ko kamwe o ezapona ko kima maladi to pe pona kozwa maladi yango basenge pa na bino bakonzi ya mboka botalela bango likambo o etali mai soki pe totali na biso bavota na bango pe yango tokosenga pa na bino batata député bokota likambo ya bandeko oyo bide moko ya 25 litres batekelaka bango ngo na 1000 francs en tout cas ça normalité yango tosenga pa na bino bakonzi ya mboka tovota bino pamba te tovota bino tangu tozalaka na beso na bino boya koselelaka biso bosenga na biso na magazine Quelle Boule toko continuer kaka koloba olanda bandeko ya kuna ndenge balelaki na mikro ya Quelle Boule. Kumbuka tu ite ya maza mpasi tona tusivu kilwe kimaza mandu wankatu kuna lombi mubipompi ye kuenda mbuka kwenda antuka mpasi to mona maza mandu wankatu mpasi papa feti mona ntanza ka 2 jours mpeka nwa maza ko ale muzinzo tala kaka mpasi zo lebeto maza papa maza musikura batu kotsala kadi kutombe ko tumpoto. Ah oui, pardon para batata député na ba mama député ata eli moko telema akbenga bande kona biso ya régie des eaux bakende kokotela bango mai po bazala nesengo na mitema na bango eloko lisusu sali bango pasi ndenge ka bozomona na bilili bana wana emikie bazobeta bale en tout cas bana wana avenir na bango soki totali yango malamu to jimele yango ekozala vraiment avenir moko ya malamu botala bajogo ndenge baza bango Cristiano azakuna Ronaldinho azakuna kasi eloko sali bango pasi na motema bazangi ata terrain oyo ya kitoko
ya kobetela bale botala lupango bato ne bazobetela ngo bale eza normal te yango toujours pa na bino bakonzi ya mboka po lukela bana o esika malamu babongisela bango po bazwa moyen ya kobeta bale bobosana te bakristiano baza kuna baneymar baza kuna magazine kelbu toko continue kaka koloba po malamu esalema na kati ya mboka na biso ekei toujours na Kimpese na mbuka de population ya coin wana bazalaki kolela kobanda kala kozanga mai et puis ezali na moko ya ba habitants ya Kimpese pe na quartier ya mbuka de asalaki makasi mingi pe kocha pompe ya foko fokote mais pompe avec robinet. Commentaire Dorsiana. Ah oui, magazine Kelboul Mag na système ka kopesa bino idéologie biso awa tolobaka toujours tokanga pointe pona koloba ya malamu bobosana te ya mabepe tokolemba te po misala malamu esalema na kati ya mboka na biso ezomaki biso awa na ngambo ya sep bisika wapi bandeko na biso ya kuna bazalaki vraiment na difficulté ya mai ndenge kaka balobaka l'eau c'est la vie mais kuna l'eau c'est la mort kasi eloko esali bango susu esengo na mitema nzamba touche motema ya ndeko moko afandaka kuna ayokaki kolela ya bandeko na ye alobi te jamais nakoki kotala bandeko na ngai basufri na likambo oyo etali mai yango mokola lelo abengi bato ya régie des eaux baki kokotela bango mai antuke elakaki na impact mpe na idéologie ya boye nde ezalaka biso na magazine Kelbu ntango makambo boye esalami nango antuka tokangaka monoko te tolobaka toujours bravo boyoka communication ndenge elekaki na miko ya Kelboul Mag. Nga komona nga Sylvie na vani na mbuka de na alobela likambo etali pompe oyo tosepeli mpona pa makana ndenge ayoko tiela biso pompe oyo fala tiela biso pompe mais makoki eza mokie kuti ye tovota na biso ete mais aza na susi na biso na mbuka de tozala na mai pembeni badepute tovota tomonaka bango te tomitungisa mpona okevote bango moye tomonaka bango eza te mais atravers pa makanda tonto banomela mai pembeni ava tomela mai tokendaka kuna mosika na sante pourtant tofali na mbuka de soki tozwi retard ya kokende moye bozwa mai ya komela eza te tomela bamai ya mabulu bamai ya baterase mai afa omela foko pasa ngo nanu atravers pa makanda tolingi tozwa pompe ya mbuka de. Ah oui, boye nde ezalaka yango biso mpe na magazine Kelbu tobwakeli yo bafleur en tout cas continue na motema malamu nzambe akotombola yo magazine Kelbu ndenge kaka tolobaka en tout cas nake nanga nakei Kimpese lelo ezali kobengama zone ya ba criminel komona lolenge kani ba etudia ya IPK bakenda pona makambo ya kotanga mais lelo komona mawa pe kolela ya population ya Kimpese ba pakata kimbangu pe koluka bakuluna e lelo basili kokanga kuluna bakei kotika ye na maboko ya bapulusu pe commentaire na yango ezali na monoko ya Dorsiana. Wenga biso awa na magazine Kelboul Mag tokolemba te tokoloba toujours ezomaki biso awa na Montfleurise bisika wapi tomonaki bandeko na biso baetudia bakangi maboko te balobi bango en tout cas bakozala bras croisés te bakangi lenga mobali oyo angwalima to pe na kombo mususu moyibi na kikongo mwivi mutu oyo ayiba turu oyo ngonga na yende ekokaki ndenge ka bosomwa na bilili bandeko na biso baetudia bakangi ndeko oyo baniki ye nkuba lotutu tale longi ndenge vimbi basuki wana te bamatisaki na ntwambwa nzie wo bamemi ye malembo etikuna na la police ndenge ka bosomwa na bilili baligote basinga ebongo tala kuafi moko bakati en tout cas style ya sika bandeko na biso baetudia basukaki wana te bazwaki fer barepase ndeko oyo antuke sali pasi na motema kote mususu misala na ye efuti ye yango ezolakisake koyiba eza nango litomba te ndeko ata pasi eleki te kata mai ya 50 ekosunga yo bomoni ndeko na biso kote misala na ye ememi ye antuka barepase vraiment barepaseki ye vraiment eleki vana impact pe na idéologie ndenge bosomwa na bilili ndenge bazomema ye malembe tina la
policier wo esoki akokende kanyama kasese toyebi te me mpo na biso akende vraiment kanyama kasese akende kofuta misala na ye mpo ayebake lobi moyen azongola susu misala wana eza te yango biso mpe na magazine Kelbu tokoloba merci mpo bandeko na biso baétudiant en tout cas osala musala ndenge esengeli boye nde ezalaka ntango bomoni eloko moko ezotungisa population na place bozela nanu bapolisier baya bino mpe bosala intervention mpo mabe ezala te magazine Kelbu tokokontinue koloba tokolemba te magazine Kelbu eza magazine oyo magazine na ngai soki likambo tokanga maboko te tosala ekei awande bisika o wapi tosili kosukisa magazine na biso ya Kelbu. Magazine ya Kelbu ya lelo tosili kosukisa yango na résidence ya Le Fondé Moniz. Et merci aussi na bandeko ya Kelbu Kinshasa. Et merci aussi également na bandeko ya Kelbu Kimpese. Na bandingai na bino soki yesute lobby tokokutana.